respecter ses origines. Moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, donc comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Bandeko mbote na bino nyonso. Ndenge tolobaki na batitre wana ke likambo ya pasi pe maoyo esalemi bongo na Uganda epai wapi garde du corps moko alembi ba epemo mokonzi na ye afutaka ye te kanda wana esali ke abomi ministre national ya travail en tout cas baza na matanga kuna po garde du corps alembi na ye epemo ya salaire badetail nango na reportage ya Lingala Facile. Noko awa tozali na Uganda boyebake ministre ugandais ya travail na kombo ya colonel retraité Charles Engola babomaki ye mokolo ya mardi 2 mai 2023 epai ya garde du corps na ye na kombo ya Wilson Sabiti oyo alobi ke impayemo eleki mingi ya lembi makambo oyo salaire ezalaka kaka te kaka nsima ya mokonzi kobatela ye kotia vi na ye ya danger mais ye fami na ye na ndaku bakufaka nzala alingi makambo wana te noko botunanga nini tangu kaka ministre national ya travail azobima na ndaku na ye po amatana chip etambala moko Wilson Sabiti garde du corps privé ya mokonzi achargeaki deja arme na ye noko apupola ministre national ya travail awa ndenge mokili ezali koyokawa bokanga mpe boyeba lisusu ke de garde du corps ya ministre bazalaki bongo blesse po apetaki masasi en désordre selon la police oyo ezalaki sur place balobi garde du corps oyo après avoir kopeta masasi oyo eta akimaki mbala moko na salon de coiffure oyo bavoisin eza pembeni awa eta na suka ye moko mpe amibomi po alobi pasi ya mokili eleki abatelaka ministre me fami na ye kufaka nzala alingi komona makambo wana te batemoin oculaire balobi ke soldat oyo azalaki deja komanifeste bamecontentement na ye banda kala condition de travail na ye mabe yango alobaki kaka ke ifo kaka asilana na ministre national ya travail ugandais oyo boyeba ke ministre oyo azalaki personnalité moko respecté pe expérimenté ya gouvernement ugandais asala mingi na kati ya armée pe ayaki kozwa retraite na ye eta aya komikotisa na vie ya politique noko na ngai mais awa ya koti kotoyo lokola abayebi koentretenir bagarde du corps te nde yango makambo oyo ekomi awa na tongo nango ndenge tozoloba boye en tout cas mututu ayebi ke afutaki nano bagarde du corps na ye te ube bavirgile bondimake bafuti bango na tongo bazolenga oyo en tout cas esuka kaka na Uganda po ya boye impayema okuna eza moke awa eza nde fleuve ya ba impayemo eyokani bandeko mbote na bino nyonso bomesana kolanda ngai mutu mwindu bandeko na ngai soto sali makasi te tokotikala kaka bato mwindu comment vraiment kozala ke yo bazofuta yo ozolia bien mais mutu oyo azosala pa na yo kokofuta ye te donc mutu mwindu aza mutu mwindu salaire ezaka droit salaire ezaka droit peut-être bayeba yango te mais bible ezokobela biso yango ke salaire mutu oyo atravaille faut kofuta ye mais kuna na Afrique na yebi te comprendre na RDC wana kutu ya muke na RDC ndeza fleuve pina fleuve ya ba impayé fleuve ngara ko atenge musala nzambe na ko recommander bino uboma ya bango te mais bino mo fubo tala ndeni bokwa kwa jil na kini na RDC mais c'est pas possible groupe moko ya batu baliaka le reste passe na passe mais mo fane bino pe kimia ozomona muto azo protéger yo azo kenanzala moi sina bani bazo liate yo le lobby yesu a protéger yo et vous acceptez des choses comme ça ade mutu mwindu ikoza la facilité pour nabiso nyonso eza awawa donc on dirait to rezonaka te on dirait to ba niama aya mundela benga biso ba makaku parce que makaku a progressaka te amati akiti akwanzi mutu akiti amati toute sa vie Alexandre Nde mwana ndenge mo pena biso au mona muto na doctorat pese ka après sa présidence mais mutu yo mais licencié pese ka après sa présidence mo bano kama yo mais c'est pas possible
Ce n'est pas possible. Alors, Bandi Konangaï, nous avons vraiment longtemps parce que je suis en déplacement. Message Zawa Yamwana Mboka, vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et Lombe Mobali. Jean-Pierre Bemba a demandé à Félix, c'est ma source sûre, on a vu ça, non? A demandé à Félix retrait. Il y a des troupes étrangères, nyonso, oezakuna. Natangi tenabi, oezakuna. Troupes étrangères, nyonso, Afrique, Nini, Libanda. Donc, Bemba Tangwa Koti a remarqué que la présidence kuna, et ça na ba néophyte, mutayi musala zate. Mutu oyayi musala ezate. Troupes africaines oba bengi EAC. Oyo ezakuna. Ezaki idée biselele. Donc, président, en tout cas, Eza Mawa, Namboka neti RDC, vous acceptez quelqu'un qui n'a jamais travaillé depuis sa naissance. Ande kunanga. Eza Mawa quand même, hein. Moutou oya sala na yete, même à enseignant à l'école primaire. Donc, à sala na yete, ayebi ne basimba kabikite. Bondimi azala, président de la République. Et puis, bobenge pe kombo, béton à béton. A tout cas, il va me dire, c'est comme ça. A tout cas, il va me dire, c'est comme ça. Ba docteur, ba licencié, ba gradué, ba nani, ba so travailler, na moutou azali na diplôme te. Et ce qui est grave encore, qu'il n'a jamais travaillé depuis sa naissance na RDC. Na mboka na ye, a salate. Alors, bon, dit, moutan dengo na sikoyo, a gérer pays, bino mozo na sema kona ye, a pisa bino ba ordre. Ce qui fait que Bissele l'État moyen koye bisaye, likambu ya armée wana, pour sécuriser côté la biso. Il ne pouvait qu'accepter, il n'a qu'à me battre. Donc, si on présentait un dossier, à signer. Soit Simika Abik, à signer. Mais finalement, il y a donc, Jean-Pierre Bemba a dit, mais non. Mais Batou Baye, ça n'a pas biso. Biso, combien de millions d'habitants pour te former armée, et si c'est ma kamouana. Alors, Bandeko, Tozala Nasima ya Jean-Pierre Bemba. Yé Lukola azana kati alliance te. Lukola azana kati ya deal ya yete. Atali mboka bino. Na kufata pona mboka. Na minute oyo ezo pela kuna RDC que il faut troupe wana. Ba troupe nyonso eza kuna. Etika mboka na biso. Etika mboka na biso. Bomona ina Mali. Na koko tchango pita ba commentaire te. Voilà, mais na beti million ka moi mke flash. Donc Jean-Pierre Bemba a outé comme na ambassadeur à Russie na RDC. Ba outé ko solo na ministre des Affaires étrangères ya Russie. Kalate Jean-Pierre Bemba il faut kutana Poutine. Bateau yo ba dirisaka monde baza déjà au courant. Risque ya Jean-Pierre Bemba yangwana. Na nyonso o Jean-Pierre Bemba zoloba, Félix azo fongola ta mon côté. Parce que ezana kati ya deal. Boko ngabia, Jean-Pierre Bemba ayeko yeba ke union sacrée ezaya ba congolais te, ezaya ba occupant. Donc batu nyonso baza na union sacrée. Baza wana pona ko servir occupant. Na lingite na loba ba kombo. Mais bandiko boyoka biso basala nzambe tozala ba information ebele ko ligane muso pe bino. Donc Bemba aye komona ke ce n'est pas la peine. Aye bon ko tika mboka nga boyite attaque kolomboka. Il faut to balana dossier oyo. Mais zo senga na Félix article a pouvoir total. Il y a ko travailler. Allo bandeko moto ezo pela kuna na l'équipe on a informé bino yango wana soki bakotiki la Bemba vice premier ministre de la défense
soki bakotikela ye bakopesa ye nyonso espoir ekoki korenaître mais akozala na danger moko permanent parce que mpo na bato wana makambo esi esalamaki ke Félix faut asala 2 mandats 10 ans voire même plus parce que Félix aza wana mpona biso te Félix azo travailler mpona RDCT Félix azo travailler mpona bato batia ye na pouvoir bolingi bavérité te mboka ezomarche na bamensonge Félix azo travailler mpona bato oyo batiaki na pouvoir voilà mais bato oyo batiaki na pouvoir bango te moto batiaki Bemba Félix amoni ke singango eleki mingi na kingo nabenga ata bandeko na nga baya awa oyo baza miso ga bameka mwa ekochange makambo ya bomonaka ke gouvernement oyo elekaki bato batiaki ye malgré babi nyonso bango basala Chilombo aza mpona koapplaudir Kagame aza mpona koapplaudir Joseph Kabila pe akokanga Rwanda te c'est clair banda bokoti na pouvoir 4 ans yango na basi bino mozomona bato yo baza na zinga ya elombe mobali Jean-Pierre Bemba boyebisa Jean-Pierre Bemba akeba na kamere tango azozwa ide na ye andima ba conseil ya kamere te eza mama mingi pour ba congolais moi aussi je prends des risques pour le makambo na zoloba Jean-Pierre Bemba soki atelemi mpona mboka na ye ayamba kamere te mpo basolola makambo yango bandeko chers amis na komprenaka te ndenge ni bakongolais bayebaka face ya kamere te eza maka mingi un dangereux na mboka oyo ya biso aza d'abord moko ezaka kamere peut-être le politique omona nango mpe bien te mutu akose méfier na ye na mboka na biso eza kamere Vital Kamere bolanda élection nayebi te soki ezalaki ya 2011 oui ya 2011 oyo ezalaki makasi entre Etienne Tshisekedi na Kabila nani abebisaka makambo nani abebisaki makambo bolandaka mpenza bien Yé moko aloba que je sais pourquoi j'ai choisi Kabila. Aloba yango clair. Kamere aza étranger né en RDC. Alingaki na ye kozwa nationalité te na université azotanga na cravate na ye. Parce que loi ya Mobutu efrapaka ye te. Na kosenga na bino bandeko na nga oyo bazoyoka nga. Nakozana na besoin de téléphone. Il y a un des conseillers, il y a Jean-Pierre Bemba. Parce que n'a pas travaillé jamais na Félix. Félix Zakuna. N'a pas travaillé pas jamais na mutuaza na union sacrée. Mais idée à Bemba ou à télémé nango, nazo obligé na ya kolanda nzela na ye pour na souci mboka. Na minute on nazo bana bino, ba ex phase bazali tala ki na zinga ya Bemba. Mais est-ce que na âge ba komi nango? Est-ce que bako sala quelque chose pour na mboka? Moi nandimité. Nandimité. Beba bete soki 10 ans na prison. Bango so bazaki na ba 40 ans. Ba komi na ba 50 ans. Bango so bazaki na ba 50 ans, ba 45 ans, ba komi na donc nandimité vraiment. Mais Bemba na zinga na ye. Il faut atia kaka bangala na ba beau-frère na bangala. Ce n'est pas du tribalisme on a zakoluba awa. Mais nayebi pourquoi nazoluba yango. Ngaza musala nzambe côté tribalisme na raté. Na biro na ye atia bangala. Sécurité na ye bangala na ba beau-frère. Bangala pour la sécurité na ye. École muso ya wana te, la télémini likambo oyo.
Nayebisaka ndeko moko boye Ngbanda a été empoisonné. Ah te Ngbanda. Oh, boye biloko te. Nalobaki Ngbanda akendaka na Brazzaville à 2 reprises. Moko na balibita, moko ezaki ye moko. Et c'est par là que makamyo se kosa evali foti. Nalobaka même na moto yo bakutana na ya traverser ka de Kini ti Brazzaville. Bobo kondima. Ngbanda tango pasi ya liwa eyeliye vraiment komi pasi ya pasi. Les seuls mutu ya solo la na ye oyo ya libanda ya famille. Oyo libanda ya famille ezaki mutasuka libita. Bodombo bazo yebisa no ngana solo la Ngbanda. Non, te ezwa nyoso ya lukuta. Mutu asuka solo ki na Ngbanda. Tango liko kata akomi preke mwana baso ya te. Ezaki libita. Na lobi à part famille na ye. Mais ndenge ngamba kamono solo na ba. Ndeko naïb sabino que service de renseignement ya Angola, ya RDC, ya Congo Brazzaville, ezala na maboko ya ba Congo. Même si on a 4 kuna bazate, mais ezala na maboko na biso. Je suis mieux informé que batumsusu. Tanga zolo balikambu, kuninga to ocha kopeta tembe. Parce que yo po yebinga te. Na yebini na zoloba. Nakoya awa te pona chaba tuna berer te. Nabande ko nangai. Oyo. Bazana un des conseillers. Ya Bemba. Numéro de téléphone. Oyo nabande ko nangai nyonso la mungala, muluba, mukongo tout ça. Oyo kaka zana un des conseillers. Ya Bemba apesa numéro de téléphone wana. Naza mo besoin. Bino bomona lelo liboso mbongo nga ndenge na tsala biloko na YouTube afutaka nenga te bato ba yebi ninge marcha ba yebi ke YouTube afutaka nenga te parce na kana besoin na mutenga na biteke na linga mbongo te na linga pe mbongo mais na linga te ona osala po YouTube afutaka te soki omonde na che eloko ya mutu o eleki wana soko linga 30 secondes YouTube afuto suste bato bazoka mbongo ba yebi ni na zoloba ya bomoni bato basenga bambongo bachaka mingi na bani na ba publicité et puis ba chaka biloko tenga na chaka ba so amiko chaka ba futa ite mais ba bisa ba chaka ba publicité de futa ba mbongo ngabe ba bisa na chaka ba publicité mais na boya ya ba publicité do ba paya ngate voilà alors bandi ko ngai na bike to koma tina ba 30 minutes mais ça ba information moko oyo au départ tango j'appelle Bemba kota kina ba ka sa elote wa koti na inyo sacré mais tant on a eko mona na eko zoa mais formation sur oyo ya makambo ya telemiri na bino mona mbali ye wana pona mboka na biso mais na ministre na zoloba bato ba dirigeant à monde ba tie déjà ka parce que alinya kutana na mutu na muso na tangi bino kombo pour ça kuta une ambassadeur wana zoloba bina sa kutana ambassadeur à ces personnes, le ministère des Affaires étrangères, il y a beaucoup de gens. Récit. Et tu sais que vraiment yena Poutine pour nos armement. Pour nos armement. To benga da batu to baza kote kuna. O bonga na oni tout ba makende. Yangwana bozomo na ke bato ba decidaka. Ba ngi ba kota na réconciliation na Poutine. Parce que basali nyonso mesimbité ba yo mona ke Poutine akozwa pe Afrique balingi siko basali ba kene na koyokana poso ba yokani ba kase pe biso batu mwendo voilà bande ko ngai tozala na sima ya Bemba to soutenir ye na ba prière ndenge nyonso ko soutenir Bemba. Tu peux soutenir Tshilombo parce qu'il y a un Katiadil. Tshilombo ne peut rien faire sans l'aval. Vous comprenez? C'est le bon belé.
Chilombo kosa na ilo côté ça la vali. Ya bozo na kuna musane ka ba ordonnance. Ka ko bisa ba ordonnance. Ba ordonnance et puis na ko kanga ba congolais. Oh bourgmestre, oh déjà SNEL, oh ya kingani musale yango na Chilombo na batu na yeba na yango. Na présidence kuna Bemba kamwe ke comment batu ba kosa incompétent marko ya ko kuta kuna. Il faut dire rien pour Namboka. Ka pour ko iba, na za biloko bila ko iba mais na za tante parce que na zo kende na zo za déplacement. Ils ont pas dit mais tous sont pessimistes, tous sont toujours optimistes. Dans l'élection, vous avez ne servir à rien. L'élection, vous ne servir à rien. Bon, voter, tu le bon voter était à Koleka. Mais vous avez partout de Balu, de Balakona Batuana. Bon, il y a bon gâté à Koleka pour nous foutre merde dans RDC. Tant que vous les cas, les cas pour la RDC. Azo les cas pour la occupant. Azo les cas pour la bisoté. Alors, Bemba a eu un risque. Il y a que ça là, il y a ali que ça là. Il y a un risque pour ça kanaté. Parce que Chilombo a quoi on peut ça y est chance on a été. À la place où Bible ils ont bien qu'on a la présidence en wana. Parce que ceux qui a eu décision wana. Il faut battre Chilombo na pouvoir ba intervenir pas Chilombo comme gâté. Ceux qui a saliango ils allaient to saliango. Ah wana beba. Na pas vous comprendre. Comme gâté parce que ceux qui saliango ils allaient net yom to saliango. Ceux qui a saliango ils allaient to sali. Et cause na on a peko tika na ngwana. Problème ngwana mon cher pas to saliango. Na minute oyo côté kuna oyo ko abitumeza la. Et c'est kenda. Et ça na sura bon na bisoté. Oh FARDC a sali rien, ça nous coûte. Nous coûte baluba. Oh FARDC a sali non, il nous coûte de côté. Moi je suis au courant. N'a pas eu sa relation gagnée sauter, mais là je expliquer bien OK. Rien. Et nous là au mon côté. Donc espoir na biso sikoyo il y a 40% et ça n'a pas beaucoup à Bemba. Mais Bemba a se dépendre dans le consumer au ko ba na non. Et soit côté ko bané non toyoka ndenge union sacrée en peko panzana parce que Bemba abado benda ba politicien mususu wa mboka na biso habité boya baninga bampangi boya likamudeza boye il faut batona bakende il faut tous wanzela oya ici Bemba zo sala ngo na ba politicien na biso malé donc na yebité déjà na minute au téléphone na yeza à l'écoute partout déjà yanga kutu ezango banakala allo bande ko ngai ndina bino Oyo, bazana téléphone n'a été, n'a pas tout na sengi wana. Na zo pesa bino ngo 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Oui, 92 89. Na batali banda 0033 6 51 03 92 89, c'est ça. 0033 6 51 03 92 89. Il faut travailler mission pour Namboka. Mission il faut travailler pour Namboka. Ndeko insécurité. Ils ont la carte à Kinshasa. Mais dit tout ce que tu n'as suivi beaucoup de ministère intérieur sont là. Insécurité la carte à Kinshasa. Ben basa quoi ko enlever batou parce que no bon pas mususu les gars indombe ba so so ba na kata kisasa na bana osala ba vidéo moko ya ba 2 minutes 3 minutes na la rabino mais so za congolais faut penser rabino ko na nyonso parce que média et daka mboka ezala na ba renseignement mingi voilà bandeko oyo nazaki pressé avant na bima na kende pa nazo kende yango wana na ebisibino makanisi ya Jean Elombe Mobali Mungala Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba oyo yena dili ya bato wali ya zana ete ya bité to za ka bote obiso sto za ka na mutu moko non Jean-Pierre Bemba ali makamwana te donc Jean-Pierre Bemba penda a telemi abandi ko benga ba politicien bela bité mboke ko za la boite te mboke ko za la boite to luka non den nini pour armée parce que on a armée
toza na armée te armée eza na maboko ya bapaya toza na armée te ye alingi siko armée eza na maboko na biso et po armée eza na maboko na biso epai mpe bikobebela yango wana mais tout est possible mes chers compatriotes tout est possible tilombo kolo beloko te kilombo bandeka de non tilombo faut pas accepter basala wana soki te ya yo ekosila koaccepter te to ou bien longola ye ekosukila ndenge wana ndenge nazokomona mais pour l'instant Jean-Pierre Bemba aza déterminé que bitumba oyo ezonga kuna naza sir bauto sola déjà na muzitu parce que muzitu pesa côté wana que te mbokela ka boité donc ya wana sengi na bino ba congolais o landa nini vidéo oyo alingi mboka na ye à partager mon penza à partager massivement et puis tout ça là na sima ya Jean-Pierre Bemba pona idée na ye wana pona union sacrée mais pona idée na ye oyo yazango siko merci bandeko nzambe apambola bino na banzi semaine prochaine sona zongi tokomeka osola lisusu merci beaucoup au revoir.